bien, merci. Voilà, bonjour à Kinshasa, bonjour à Brazzaville, bonjour partout au Bozole Kolanda, Maman MM, comme d'habitude. Nous sommes là ce matin pour parler comment se passe le divorce dans le monde. Merci beaucoup à notre Seigneur Jésus-Christ qui est le maître des temps et des circonstances. Merci. Naba Kontinanga, il y a Congo Français Télévision, la confiance au Bopessa, Maman MM, chaque mardi et chaque jeudi, pourquoi pas le mercredi et le samedi à d'autres émissions au Maman MM à présenter. En tout cas, les lots au Lobelana au Italie divorce. Tomoni divorce est commis vraiment fréquent dans le monde. Ceux qui habitent dans le monde, même à Kinshasa, même en Europe, en tout cas, est commis et lokomoko fréquent vraiment. Au monde qui au Congolais, mais ça kolobaki au buki au loni lelo au buki lelo au lambikaka lelo. Donc makambozi ça la makaka lelo bobalani lelo peut kaka divorcer entre temps le réunir les deux familles et puis baboké na ba commune tout là mais ba divorce c'est ça là ma pourquoi ezali dit à quoi et longo vraiment na invité na biso ya mokolo lelo nde to koyeba ko solo lango vraiment bozela vraiment attentif pour na koyoka oyo ekobima na monoko ya biso mibale na invité na ngai ya mokolo lelo sans plus tarder nazali ko kende ko pesa na lombango invité na ngai ya mokolo lelo. Bonjour papa. Bonjour maman MM. Bonne santé. Santé nzamba lola zobate. On peut se présenter na ba téléspectateurs na biso bayeba invité na ngai za nani? Nga nazali Kanya de Montréal. Nazali en séjour na Kinshasa. Na ipo makambo ka ndenge mboka na biso fa toujours toyaka toujours na mboka na biso yango nazali mikolo ya na Kinshasa kala mingi te na ozonga na mboka na. Merci beaucoup na ba téléspectateurs na biso na sibino moko bolandi les grands niao ya Montréal. Alobi les grands niao de Montréal. Donc bon la kombo ya munene makasi elongo na ye to koyeba ko solola na o etali mariage. Na ko kende na lombango na ndenge to yebeli mariage ezali union conjugale. Ezali union conjugale, d'autres termes ezali union légitime de deux personnes dans les conditions prévues par la loi du mariage. Donc cérémonie à mariage ezala kato kenda kabiso na biso ba cérémonie à mariage pour assister ba témoin pe bazanga raté na mariage. Ce qui tobi to kende na Bible tolobi na Bible to zaka na Proverbe 18:22 o elobi ke celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ba lobelaka mingi moisi. Balobelaka mingi moisi pour la proverbe balobeli te que celui qui trouve un homme non balobi que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Est-ce que yango o tozo vivre le mariage na biso ya mokolo lelo to ebité yango elongo na lobaki na invité na biso to koya kolobela mariage lelo comment mariage ya poto kuna na mboka ya bapa elekaka kuna. Mariage en général elekaka ndenge lekaka na mboka wa lelo to kolobela mingi likambo etali mariage na ba Congolais ou bien na ba africain en général mais il y a lelo to ko chamwa c'était mingi na biso bana mboka ba Congolais. Mariage ne bandeli comme balobeza sukali mais il y a un mot na chiluba baloba ke mariage ezali elanga ya banzube. OK. Omoni elanga nzube yango ande mariage yango ande elanga nzube soko ke boka mbuma il faut s'attendre que on est à mon job ko tsuba yo na mukose na koloba yango vraiment yango wana tozali koloba kaka mariage ndumu boyoki ndenge les grands nya oti koloba ezali elanga nzube oui na mariage to s'attendre kaka pe na bonheur te na mariage ezali eloko moto s'attendre pe na malheur. Malheur c'est-à-dire quoi trop malheur en autre lobaka a tout souhaiter malheur tout s'attendre que lobby pe bokoyi ko seka mais lobby ko seka na pe ko zalati. Lobby pe beaucoup dans la circonstance mususu vie oyo to zalaka et même la biso toujours ba surprise. To lali na butu to yeba te lobby na biso ko zala ndenge nini. Donc c'est ça aussi les mariages. Ezaka te que mariage to sala boye non to kaka bambola mobola mo ezalate. Yango moni basi mingi na mabala bazo kokate azo mona ka mobali azala nango yango moni que mariage est commis vraiment nyonso il y a toujours des divorces, il y a toujours des divorces. Tozo le bela en tout cas mariage surtout papa lobi mingi na ba congolais o bazali na poto. Yo mama ozali na poto ozalaki na Kinshasa awa mobali azana poto ake koluba abengi sio na poto. Est-ce que tant bokeke okei kuna
attitude na ezali au changer attitude bien au rester toujours fidèle na mobali na jusqu'à ce que au Bible ba que la mort et que kabola bino papa mariage na poto est-ce que comment tango bo recevoir kabobite na ko bala mwasi na Congo pour na memaye kuna comment mwasi yango ya Congo et comment randenge ni mwasi abongola et monsieur ezaka côté na bino papa ya monsieur to ko c'est la capacité te maman mariage na poto en général ezali kaka ndenge za na Kinshasa oui poto différence za ka kuna eza poto awa ezali Afrique mais ba famille eza toujours ndenge moko mais eloko ya monene eza na base ya ba divorce na poto na koloba ke ebandelaka nanu awa parce que tango ozobala mwasi esengeli oyeba ke mwasi nazobala azali ndenge nini awuti na famille nini azali ekolo nini soko bali mwasi azali ekolo songolo yo ezali ekolo mosusu boza bikolo mibale te mais kitoko ya mwasi bolingo ekoti na kati bolingani ondimi kobala ye yango wana bino mibale boyeba ke boza na baculture mibale ekeseni mais ntango obali mwasi aza na culture ya mboka na bango yo na culture na yo soki otie oimpose culture na yo epai ya mwasi wana obien ondima culture ya mwasi wana te yango wana l'une des conséquences ya badivorce ebandaka na ndenge wana mais badivorce ya poto mingi ezali yake boya ya mwasi malamu bovandi malamu mingi côté finance basi bakoma na poto akomi ke alingi te ke yo se okota na makambo etali mbongo oyo ye azoproduire mbongo na ye eza mpona famille na ye mais mbongo na yo eza mpona ye mwasi na famille oyo bosali na mwasi wana ozomona soki mwasi oyo bazwaka mbongo ya bana na bamboka mosusu bafutaka bana soki papa ameki kotya mosapi ke akotamaka mbongo ya bana amemi ngamba bana na ngai azobosana bana wana papa nde apesi ye amemi après bana bakomi ya l'état ya koloba ngo bana na ngai so papa tie kaka omona badivorce mingi kaka otuna cause nini asengere akomosenga mbongo ya bana akomotutya miso na mbongo ya bana molobilobi ko mbongo ezali sata ya liboso na mokili oyo libala ekufi ozomona yango wana na mokuse na koloba ke soki ozwi mwasi aza ekolo songolo il faut yeba ke na culture na bango depuis bokoko na bango basi bazalaka ndenge nini ozomona ya basi basalaka infidélité basi mosusu eza ndenge ya bokoko na bango namona parrain akomi mbanda ya mobali ya bali azalaki parrain lelo akomi makango ya mwasi oyo ye azalaki parrain mais mosusu ezalaka yango mona mpe ezalaka ke parrain soki bozwi parrain kolinga te parrain abimisa mbongo po tokutana na bamariage mosusu mpe awa na Congo parrain abimisi mbongo apesi fiele na ye po akende kobala mwasi alors eza lokola parrain moko abali mwasi wana te soki parrain apesi asalisi bango mpo ke babalana ezali oui parrain aide bango mpo babalana mais mabe yaka mingi ntango makambo ezoleka na kati ya chambre mwasi azoyebisa parrain bapoint faible ya mobali na kati ya ndako mwasi azoyebisa parrain baparrain bazoprofite na olia apesa conseil mpo libala evanda ye azosala mpo adétruire akota na faiblesse wana bien mwa secret ya chambre oyo ebimi wana ye aprofite na ata na basali ya nzambe mpe oyo bakweya na makambo bakweya par rapport a bamessage oyo basi ya mabala babanomemela bango nde sukasuka ekoyesaka mpe basali ya nzambe papa ekokozala mpe mosusu mpe ekokozala di ya mbongo kaka te peut-être osepesaka mpe mama te yango mpe eza misusu eza cause po tomonaka bamariage mosusu mwasi mpe azoloba mwasi na mobali bayebana nzoto te jour ya mariage ekomi na la nuit de noces bakebo mwasi ake kodécouvrir makambo mosusu yango mpe ekokozala mpe cause te kuna na biso bacongolais mpo congolais côté makambo nzoto asalaka baje te papa oui wana c'est l'une des causes mais ofo oyeba ke moto nyonso na mokili aza ndenge nzambe asali aza na ntango bobandi na mobali bobandi na mwasi olobi ke boyebani nzoto te mwasi aye azosatandre akuta mobali ndenge bamibali nyonso basala akuti mobali aza na mwa point faible ya nzoto soki bolingo eza na kati akosala effort
pour que a conseiller mobali wana ala na ba traitement yali na poto moi yali a conseiller ko soigner yango ozomona na bakisa mindele pe ezali comme ndepe ya bokoko pe ezalaka yango wana soki mwasi ayaki kaka dès le départ amoni ke mobali aza na mwa faiblesse na point wana aloki ke abima na ndako pour que non pour nga na conseiller bango non déclarer ka divorce ole okoso tromper mobali na kati ya ndako omoni ke oye esimbi te bokabwani papa namoni ke libana yaki oyo nazotonda satisfaite te nakenda ngai libanda bodivorce oyo akei c'est mieux ke botika na ndako lobi emema baconflit eboke na l'état après koma makambo surtout mingi mwanake mwasi wana yaka aye aboti mwana obi aboti bana mibale parce que badivorce mingi yaka na poto mona kaka basi baboti mais ntango nyonso wana oyo bozalaki na ye wana oyo avant aboti quand même omonaki bapo wana papa est-ce qu'il arrivera pe kuna na poto bobana ni pe ndenge otukola bakeza ba mso bekolo différent mais boko bana pe ekolo moko ndeti bobala ndeti mungala abana mungala be muluba abana muluba na bakuna ba poto bakabana ba divorce ezalaka te ba même ekolo moko en tout cas ekolo moko nakoloba ke ba divorce ezalaka mingi te eloko mabala lelo ezozanga par rapport mabala ba mama na biso ezali eloko moko ya moto ezozanga na kati wana ntango ba mama na biso ba conseiller conjugal bazaki bakoko na biso lelo bakoko bazaka société na poto eza ba camarade eza ba film nigérien eza ba théâtre ndenge na bongo na ngumo benga bakoma ba conseiller mwasi azolandaka biloko ya monaka na ba film alinga azomaka ba film achango en pratique na kati ya ndako ya libala parce que koko oyo akopesa conseil aza te mama aza na kishasa oyo akopesa conseil aza te ata nakamna kati ya libala abengaka mama te po apesa rapport ye rapport apesa bakamarade oyo aza bango na poto yo par hasard oza mwasi ya moluba obengi camarade na oyo aza na poto azali mongo muyaka mupende mukunda mukongo mais sikoyo ye akopesa conseil par rapport à culture na ye par rapport à milieu ya koleli ozomona fungola miso na mobali wana mama wana toso mona ngo vraiment awa eza poto kolemisa miso te poto droit basi ezali soko sakani kende ofunda ye benga bakopesa 500 mètres ya biloko ya mike miko wana parce que conseil awuti ozango epai ya nani po akotisa yango na kati ya libala moi bacause mingi okeye badivorce na kati ya poto yango wana papa ekoki arrive mpe ke mwasi mpe oye obali mwasi awa peut-être ndenge bosololaki awa ye mpe aye kuna mpa na yo akuti yango ndenge bosololaki te na Congo ake kuna ke kuta ya mosusu ozalaki na mwasi na yo lobaki yo na mwasi na yo boyokanaka te bodivorsa mais ake kuna ke kokuta mpe makambo mosusu arrivera mpe bongo yango ntango ekomaki mwasi wana ozwi ye otie na ndako akumi kolukelo baproblème te na leta oui wana mpe ezalaka mingi bamibali mosusu akoyawa pozo mwasi facilement aboki lokuta koboka lokuta akosi ke ngana na procédure ya divorce mwasi na ngai en tout cas avant mbula moko mibale tokokabwana yokoya oui eza vraiment mwasi koto pe alembisi motema amipesi biso basa ekasi ko yoka mwasi mobala poto te tango siko okende kuna yazo gelé amoniske ana mwasi na ndako sikoyo mosusu abimisi ye akomisi ye na mboka mosusu olaza na mboka ya vandi sokaza na France amemi ye na Hollande ozomona sikoyo poto mpe seke ebomanaka mingi te na bafete na banini na bamatanga mwasi ayoka sauno mobali oyo aye na yo azaka na mboka boye te ana mwasi na bana boye ndenge nini mwasi aluka mpe asala bankete ekende mpe mbangu aye kodécouvrir ke mobali wana aza mobali ya bato ozomona soki oyo aza na motema ke akondima libala ya bombanda akovanda oyo aza motema ndinga bombanda nakoka te ekeye problème mingi ezalaka mwasi omemaki na poto aboyi yo oyo mpe azalaki na ndako so eleki aboyi yo osenge trouve yo moko na kati ya ndako lobilobi oyoko mobali asali AVC akofi na ndako ye moko po susi azwaki akende na vitesse mingi na kati ya vi na ye est-ce que papa eyo arrivaka mpe na mindele kuna ndeti mondele ya mwasi
congolais na biso awa abali baza kuna congolais kendaki kuna bina bala mundele est-ce que ko vivre na mundele na congolais na ko vivre na congolais est-ce que différence ezalaka kuna ko vivre ko boneta mamboka ngana vana na Moscou na Moscou basi ya mboka wana fidélité ezaka penza muke OK on a 20% bon ya fidélité na kati ya mboka ndako libala parce que yo congolais obali mwasi ndenge wana soko azala kati ya 20% na te azali au-delà ya 20% na c'est pour dire que ababasi mo de nature bazali basi moko infidèle OK ozomona soko ozomona ke boko vanda mais suka boko kapana kaka po yo za na culture na yo ya za na culture na ye ya bakoko ndenge basa yo ya bakoko no ata bolingo za makasi omona suka ngana na moko alobake mama na zo bakite mwana na ngalingi yo kaka pona ndembo za na mbeto mais mwana nga yo na ye libala eza na hote mais amuto abali babake pena na mairie basale ndanda leta mais mama bokla zo psa mobali ke mwana nga landa ko ka pona mbeto mais mwana nga pona yo libala ezakate ozomona makamuso ya mike yango wana base ya ba divorce entre ba culture ngana nyataka mingi sete likambo etali culture ya moto na ekolo moto so ngana kobala mwasi za ekolo bone bebe ekolo wana bazaka boye so ka sali kambo boye eza ndenga bokoko na bango na limbisa ou bien na tik comme na kasai balba soko sali boye oko chibao ememi liwa ou bien bana bakofi bien misale bebe mais soko balibu ekolo wana epana bango ezalaka te ya ko sala ozomona ya culture zo je ya na mutu ya munene na ndako libala vraiment nazongi lisusu na ndenge na ndenge obeti c'était makambo ya baluba kendenge ezalaka ke mpona mama tibau wana ezalaka kaka na Congo ou bien soki bokutani peut-être na mwasi kuna na poto ye paza muluba bokutani kuna bolingani est-ce que bosalaka ba cérémonie wana ya tibau wana obite babuni bozala bino kuna bozwi bambongo libala botindi awa yo mobali otindi mbongo awa na Congo obi na bali mwasi na otindi mbongo bino kuna bosali ba fête na bino tout est-ce que kuna pe bosala ba cérémonie ngo ya tibau tout d'abord ezali eloko moko ezana makila OK tibau eloko moko euta musika comme ngongeza comme émission ngongeza mingi te mais tibau ezali mwasi azali na ndako libala akosaki mobali na ye bakangi ye sima mwasi wana bakundaki na vivante bache libulu boye bache ye akufi boye mboka mobimba azotalaka mwasi po akosaki mobali yango wana azokufa na ndenge ti akufaki liloba nde asoka alobaki nga nakufi mpo nakosi mobali na nga mpo nasala adultère na ndako ya libala mwasi nyonso oyo akosala likambo oyo nga nazokufela akolanda nga na mabele yango ata oza na poto yebake makila na yo oyo ezotambola na kati na yo eza makila poto te eza makila ya mboka na yo c'est pour dire que soki oza bato boza na pacte wana ya makila wana ya ke tshimbango eza na kati ata na poto ekozwa yo. Merci beaucoup. En tout cas, tozali kokoba na émission na biso toyambi lelo na lobaki ke toyambi oya vanda kana mikili ya poto les Ganyau ya Montréal tozo sur makambo etali divorce tellement divorce ango et comme eloko moko vraiment fréquent même awa chez nous au Congo il y a toujours des divorces au monde okende na ba mairie so boke no kotuna na zalaka na chaîne moko de la place ya na Kinshasa awa tokei ko sala bourgmestre ya commune ya Kasavubu ayebisi biso bien en tout cas ba divorce so sala mandenge moko ya kosakana te ayeko betela biso lisolo alobi ke ekutana ki mwasi babalani mwasi afa babalana le même jour ba ya sala mariage civil donc lelo ba sala mariage civil eza samedi vendredi mobala découcher moi ça c'est là qui karaki basta la mariage civil esili comme ça tant bazake na ndako ayebisi nongana olisusu te mandimaki mobali wana asala ba dépense na ye yango wana totomona ki ba divorce yango ezali nango kaka partout dans le monde ezali nango kaka partout dans le monde yango papa na biso les Ganyau est-ce que divorce kaka ça utaka kaka côté ya basi ou bien pe bino côté mobali zaka basi nem toloba kaka te ngai kaka bonga kaka boy bino pe mibali bo am sous espèce à cause na bino pe am suivi mobali ko ba ke bino nga mwasi ona balaki la kanisa ki na omona sera moko boye
bien na romona yaza ba bizeli mabe anga mo pe na bimi na kene ko senga divorce et arriva pe que na poto mobali yimo ka kei ko senga divorce pour la moi si oui il y arriva pe maman ozomona ke ndenge tolobia wa kobala ezali eloko moko nano nzambe facha loboko soko bali kaka poke na bali mwasi wana za kitoko obali wana na bali po mwasi wana na famille mbongo obali po mwasi wana azali boy yeba ke bolingo comme tel ezate parce que ofizaki eloko moko boy bien beauté na ye ou bien mbongo na ye ou bien mbongo ya famille na ye mais yo na kati ya bomoto na yo bolingo mwasi na mobali ezate c'est mbongo nde ezali likolo soko komi sikoyo place wana yo banda ko viser bakangi robinet wana ozozomona yango lisusu na miso te ekomi sous contrôle omona comme bolingo ezalaka te automatiquement ekei ozomona donc tunalobaka ke soki nazalaka nakotaka ta na place mibeko basalaka ya mokili oyo nakobake balongola eloko balobaka pour les meilleurs et pour les pires mpo na biso na Congo batikaka pour les meilleurs les pires wana balongola mpo omona mobali asali AVC mwasi asundoli ye akei famille ya mobali ne moto kokozwa charge ozomona omona mwasi asali AVC mobali abimi libanda akeluka mwasi mosusu mais le pire yango bolobaki ezali mobali azobela mwasi bolingo edimine mpo mobali akomi kobela ozomona mpo na mabala lelo mabala kazomona keza papa azobela mama azobunda kaka ti so nzambe akodeside abenga ye mama asupporte so nzambe mpe akosalaki atike na mokili mama aza toujours pembeni mais ya lelo soki papa aza na bokono ya makasi omona mama nga namona libala mobali akofi le premier 40e jour nde basalaka baprocédure ya 40e jour basala mwa makambo ya nde moto akufaki mwasi wana na makango sikoyo kimakango wana ebanda kala ubia bandaki ntango mobali akufi ozomona c'est pour dire que bazali na liba azali ndako ya libala mais azalaki kokosa mobali wana parce que nakondima te ke kaka na espace ya 30 jours wana balingani bolingo mpe ekomi ke babima ensemble yango wana. Merci beaucoup les grands Niaou na lingis kotuna motuna na site tozokende na koshite ya motuna na ngai ezali susu boye est-ce que na poto yango ndenge bozalaka kuna ata mwasi asali mobali mbeba mairie ekondanaka toujours mobali poto toyoka kango ke omona kaka non batiki na bana balobi mobali 100 mètres mais ya musuye mobali mutu za na raison est-ce que arrivera pe kaka bino ka bakondana bino kuna na poto eloko ya monene na poto eza boye mwasi nano ntango boza na ndako ya libala aza na 75% ya ke aza na raison ok ozomona comme bazobake baza baêtre faible mais okoza ata oza elomba ya mwasi osala basport mais mpo na bango oza être faible soki mwasi azwi telefone abengi awa mobali comme bapesa toujours kaka raison mobali alingi aboma ngai ntango bakoya oza kaka na kraka mbala moko bakei mbala moko mpeso 100 mètres de 500 mètres yo makambo kaka epai ya juge ozomona c'est ça automatique mais ekozaka 1% ya mibali oyo bakozala aza na raison abengi mpe parce que oyo akobenga police liboso nde moto aza na azosenga aide azosenga secours arrive pe mobali yo bengi liboso arrive mobali abengi liboso police baye akangi mwasi abengisi ye mais ko mwasi nde bapesa chance mingi abatela bana baso de papa yo kende nano loka mo hotel ovanda mwasi avanda na bana wana bakoloba teke mwasi oza 500 mètres yo papa kende mpe nano libanda mwasi atikala na bana moka na ekita makambo ekende bien mais so mwasi abengi olinga te ozaka na kaka mbala moko kei monde différent injustice wana tomitonaka ekutaka wapi. Merci beaucoup les grands Niaou tozokokoba balobi nanu tozala mwangonga mwa moke tolobela ya mingi ezali vraiment na divorce oyo etali surtout na mikili ya poto en tout cas divorce ezali mingi nasi bozolanda bino nyonso ndenge invité na ngai aza koloba na ce qui concerne le divorce oyo ezali koleka na mikili ya poto est-ce que vraiment bato yango bazalaka kuna na poto ezala basi yango basambelaka vraiment
po soki basambelaka eza kaka te ke lelo oyo bazwi yo mobali abali yo atie yo na ndako okoma koluka mwa baproblème ya mike po lelo pesa mobali bapesa la mairie eroko ebenga la mairie kuna bapesa mobali 100 mètres. Est-ce que vraiment conscience na bino surtout bino basi ya poto est-ce que conscience na ozoyeba ke wiki ete nga navandaki na Afrique nazalaki na Congo nazo galérer le bana peuple congolais nazo souffrir ya kosakana te mais mobala ye asepeli na yo azwi yo andimi yo ana ba charge na yo peut-être même so ko akobel mso yaka babaka obala basi mso mwasi abota déjà azana bala mibali azana bala misato allez yo arrivé ko bala na asepeli na yo asali tout ne fallait allez abali yo tanga abali yo allez mbengisi yo même na poto famille na yo ata un kate ata un sengi o un franc wa titi OK na poto tanga OK na poto kuna allez ozino doko komi na poto lati on na mapika hein est-ce que ezapi na poto to yoka rapeki eza na ba groupe pe ya basi mususu basi wana ba divorça basala ba ikiri donc ceux qui mwana mwasi moko awuti Kishasa ake kuna ye libala babandi pe ko intoxiquer ye po atika po azwaka ba fortune na yo po bango ko basana groupe basolola kande basolola la kuna pe ne pa na yo kuna baza pe bongo wala basi ande wana pe bazali oyo tobenga basi ya bizaleli ya mabe. OK so yo utro koma ba yepso jaga awo mbale ko beta yote ba tsoso ba contribuer pe makambo wana to lobiawa ya ko bebisa basi na biso na basala nzambe mwasa okena ndaka nzambe musala nzambe yepso ke mobali no azana misala mabe ovana mobali 8 ans 10 ans boboti bana ebele misala mabe za la kite kaka okomo kubuye muzuma musala bien okomo nguzomo passer kwazo mingi eso mbalo za musala bien moi espèce quoi dans esprit faible alani maka musala nzambe omo lobby a 5 divorce mbala ko libanda bana bakomi ko telengana ozomo ça passe mingi bana basi tozolobela bana basi nga nazala na partie puté mais autant nazobeta c'était na bana basi boyebaka peke bana ya mibali bazape na ba famille na bango bazape na ba parents na bango omona mususu za na bana mibali mususu mona ndimi ya mususu abengisa ata leki na ye moko te na poto ata moko te abengisa na poto mais azwi yo mwasi abengisi yo mais au monde okei kuna alokomi ko sa ba n'importe quoi okomi ko kangisa na mobali o atiki nga na yebi couple moko mobali akei mama na ya teki bijou na ndenga ko sakana ta teki ba bijou na ba biloko ezaki cher ateka bi mwana akende poto akenda ko matina na nzela ya ngola mais ko arriver que mobali akomi na poto alobi lokwa na tika ki mwasi na nga ba jeunesse na lobaki nga na ko bala kaka ye na ko honorer azui mwasi wana bengisi tango mwasi na komi na poto akomi ne gang so mobali alobi bon tout ça la programme to bengisa côté na mwasi azoboya na famille ya mwasi mobali bengisi 4 personnes mais la famille na yata mon côté mais libala ne ko sa ni libala ne ko kabwana eko kabwana ata yo moko mwana mwasi ata yo ata famille yango ya mwasi boza kotala bomona ke nomo mwana bato asa na famille na asa na bandeko na ye ala ba parents na ye mais yo famille ekota mwasi olebo te ya mwana na bino bote ya mwana na bino malamu te papa arrivera pe ke mwasi yo ko bala awa na Kishasa mwasi wana azalaki na mobali na ye awa bande ko vivre mais tant yo lingi tant yo ki ko za mwana poto mwana mwasi na nzimi tanga kepe na poto kuna bofandi na ye bazaka toujours na conversation na mobali na yo arrivera pe kuna na poto ça même wana nyati moi c'était na place moko malamu merci na makamnazo beza o na mona on a viva oui mobali yawa amoni mwasi alingi mwasi babalani aba salpe mikanda ndenge zalaka mwasi aye poto mwasi aye poto asali mbula moko na ndamu kata mukanda ne ya résidence permanente bimi mwasi abandi makambo papa libale kufi mwasi wana aye ko bengisa sko makangu na yewe azalaki awo abengisi aye na poto c'est pour nous mobali oyo ya kota ipona ko bale wana akomi perdant aye abali awa yepe atelier biaki ni poto ozomona nana moninga moko na Quebec City azwaki mpe liwa likama ndenge wana ake abali mwasi camerounaise akenda na Douala akenda obala kuna mwasi akomi na poto
non nga na lingi yo te yo za mokolo ozomona mais tant babalaki ye azaki mobali mwana moke tant mwasi amoni poto yo za mokolo nga na lingi yo te moningo wana asala vese nzambe mpe abenga ye akufa likolo ya nini ka ya mabala tozoloba atobake ntango ozobala mwasi po yeba ozobala wapi ozobala famille lokolo wapi yango moni na ntango akala ezalaki baparent na biso mobali bazoponela tobanda komona yango mabe mais sikoyo tokoma komonaka eza ndenge eza malamu komona parent mobali asaponela mosusu mwana mobali mwasi na famille mpo ayebi famille wana très bien ayebi ke famille wana en tout cas baza malamu fo mwana nga atia lokolo wana mais lelo eza kutu lelo ekoma soki famille moko eluka te tobala mwana bato mosusu bakoma te famille moko mabe famille moko bo mais papa nanga est ce que arrivera pe arriva pe ke mobali pe atiki mwasi awa na Kinshasa na Congo toloba akei poto ayera akei poto alobi abali kuna ayo ibisi mwasi mso ayoki awa ono ezitalaka mabala poto ndenge ezalaka na bali mpe mpona mikanda eyo arrivaka mpe we wana esalamaka mingi wana omonake mobali akei akomi kuna amoni mwasi asepeli na ye balingani mais mpo ase défendre pa mwasi aza koto oyo akoyebisake mikanda poto eza pasi en tout cas soki na bali te moyen nazwa mikanda eza te mwasi mpe komo ayebi ke mobali soko azwi mikanda après mosu akosoka te ezaka mariage en blanc nafuti mbongo kaka mpo apesanga mikanda nzoka nde eza libala solo yango wana esalamaka mingi mpe mais na likambo wana mpo na kolongola yango eza pasi parce que mwasi aza nzambe tayebake oyo kuna na poto azokosa ye ozomona eza kaka nini tolobaka makambo nyonso soki likambo eta libala soki nzambe atie loboko te na kati eza pasi omo libala mosusu evandi boye bazomata bazoketa libala wana ekufaka te libala mosusu bavandi boye baza bien omoni kaka likambo moke libala ekufa c'est pour dire que loboko ya nzambe ezalaki na kati te koloba teke soki okende na ndako ya nzambe olati bavoile osali boye nde nzambe akwani non nzambe fa kota ntango azolinga mwasi boza na fiançaille oza na nini nde ntango oyeba mwasi oyo asalami mpo towumela obe azali mpo towumela te yango na mesana koloba ntango nyonso ke mwasi na mobali bizaleli oyo tomonaka libanda yango te ezalaka na kati ya ndako parce que ntango tobalani tokomi kopartage même lit tozobima porte moko ya chambre ya salon tobimi libanda nde yango wana okoyeba mobali azali ndenge nini mwasi azali ndenge nini po ezalaka na moment oyo tobaka moment fiançaille mwasi soki aza na besoin libala akobomba bizaleli na ye mobali mpe soki aza na besoin libala akobomba bizaleli na ye est ce que bizaleli yango ezalaka kaka ya mabe ya malamu ezalaka te yango wana tosengaka ete en tout cas koassocie makambo ya libala na nzambe ezali eloko moko ya motuya koassocie na nzambe vraiment ya solo parce que tomona mpe mosusu azalaki ser en crise babali ake poto kuna longoli casquette ne ya ser en crise akota mpe na bagroupe oyo ya mabe oyo tozokoloba awa na papa na nga bakota mpe na bagroupe mabe mais awa na Kinshasa azalaki ser en crise yango esalaki mpe mobali kalobi te mwana moni asambelaka mingi vomi na bala na ngai mais yo ser en Christ ntango olongwe na Congo omoni okomi na Kinshasa na poto kuna mikili ya poto ozwi mwa parfum ya bien ozwi mwa elamba ya bagriffe ozozolala ozomona ke naza bien oza véhicule mais ntango okomi kuna obalukeli papa est-ce que vraiment tozolobelaka mobasi ya poto mpo mingi eza mibasi ya poto lokolo ya poto epesa basi elobi nango papa 75% donc yango wana ke esalaka ke ntango yokei kuna obosani ke mwana bato amnyokwami ndenge akendaka poto anyokwami mpe tozobi te misala mosusu akanaka na vie kosala asali yango te mais soki asalaki yango mpo aza na besoin ke ahonore yo mwasi aluka bala yo abengisa yo alongo quand même na mwa vie oyo ozalaki nango ochange mwa vie mosusu ndenge kaka tomesala koloba mais yo ntango okóma kuna obalukeli mobali na yo vraiment tokomi vraiment na suka ya émission na biso papa na nga le grand niau mo ya suka mpona mokolo ya lelo en ce qui concerne divorce oyo tolobeli oyo likambo etali divorce moi soki eza napesa conseil na basi oyo bazalaka oye na poto mobali alobi no mwasi nanga koma mayele mingi asali sacrifice abimisi mbongo mpo otanga otangi ozwi mosala malunga salaire na yo eleki ya mobali okomi olobo ngai ozobosana ke classe wana otangi eza mobali wana banda okufutela mbongo ya classe wana
mais ntango nzambe apamboli yo ozwi mosala malamu otie mbongo liboso po mbongo eza ndoki monene eleki na satan mbongo ozomona oyo eza mpe cause ya mabala ebele yango conseil soki chance mobali atangisi yo zala reconnaissante yake mobali oyo asala mwa eloko mpo na ngai en tout cas ata mwa badefo nyonso eketoke nango ntina suka te bato te vanité biloko ya mokili na mokili. Merci beaucoup papa. Nayebi ki ozali mwana poto mbote na bato mibale misato oyo bakolanda yo. Mbote ya liboso napesi na DG Didi kuna na France place ozali ya mibale mama Mitindo Mbombo Motema Kanya de Montréal napesi mbote na bana bino nyonso yango en tout cas ya suka ya mwana. Merci beaucoup na baloba ya Grand Yaoundé yango tokomi na suka ya émission na biso na mesala koloba soki bo sepeli na émission oyo toloba merci na notre Seigneur Jésus-Christ parce que yende muta pesi maye le sagesse oyo na ko sala émission ya boye et puis ko ba réponse au papa zali ko pesa e wutaka vraiment na biso moto to sengi makase pa nzambe te soki to sengi maye le pe bwana e pa nzambe te yango toloba toujours merci na ye po yende mutu apesa kamaele apesaka na bwana. Merci na ba kontina biso ya Congo France Télévision émission bokolanda yango pe en direct sur YouTube bobetika na Congo France Télévision sur YouTube bokolanda yango. Merci na DG Didi Dipumba, merci à Cordon Dani Mafula, merci na la CG na biso José Baoto, merci na chef ya cameraman so Pichu Mayimbi lelo ezali anniversaire ya Domingo Boss Mayimbi ye grand frère propre ya notre chef ya cameraman ya Congo France Télévision ya Pichu Mayimbi et Jafte Mayimbi ya zakuna na Angola balobaka feliz anniversario à toi boss Domingo Mayimbi, merci beaucoup. Mbote pe la prophétesse Joyce Kititwa église Meja. En tout cas, merci Nabino, merci à Arnaud, merci à Christian Loleka, merci à Obed na réalisation Ezali José Baoto, merci na régie finale Obed Manzunzu, merci na Jean Nyonso ya Congo France Télévision, ce qui est sous Massia la biso zone mokola lelote, to koyeba likususu kokuta na jeudi na tranche matinale, samedi na que dit la Bible et pourquoi pas le mercredi tozali na parlons santé. D'ici là portez-vous bien et à la prochaine. Bye.